Capage TV. Capage TV. Inosa bundi makasi. Nga inosa benga ngaolela. Nani ina slimbi sanga lo baka. Akolo bomba. Nakoka tenga sentiment bakata net. Eza libali msuka kama libali suba singa. Oh, j'ai envie de toi. Ça kaka. Eza la soute, biso basi biso moko to koma. Omona kaka boza nomba. Comme ça, oh bébé, j'ai envie de toi. Et ça n'a pas bien fait. Mon père, il faut ça la moi si va bien fait. Biso basi to nga ba bien fait. Somo. Ozo senga nga. Ata kabelo asi ata ese ko somela te mo senga. Donc maintenant la capelle la kundalia ngulu mafuta na leki diarale. Osenga makasa ko peso esaki pour na elo nyoseli. So de makambi ya Deborah ya Madonna ya Gabriel. Boko mona ba na théâtre ermo ba clash bongo ermo ya Gabi boy ermo mutu boy boy. Est-ce que vous avez un comité de sageté au bavant sera peut-être ba fille au bavant sera bino en cas délicat pour nous prêter bino mais forte pour nous pour nous conseiller bino. Oui, nga ça va te koyeba koloba mingi za koyeba oloba. C'est ça. Non. Et là surtout il y a na onka na TVT et na TVT na réseaux sociaux. Donc nga na zo belo koloba na kati wana ti. Là on senga kaka boza famille. Et là to lukasi eza kimia. Ouais. Tout ça ba moment oyo makame ko mebele kapachu. Mo ki laisser beba na onka. Laisser beba. Biso bana lelo biso toza na impolitesse mo baka biso batongo au degré donc capable nako manquer mukolo respect nazo yeba te que faut titemi bana ngopi ba osangisa biso. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les chaussures, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, aurait des oyango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapage. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandak na yo. Na petit colis. Baye kotike la yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozala kana batama baby loke bunga pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotike la yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine,
91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapache, aurait des os, frappe na le, frappe na retour. Aïda, déjà ici, bienvenue dans Kapache Télévision. Arcel, Fongo la biso déjà, et le robon Bézaté, vert. Et salut biso bien, merci à ma partenaire. Nyoso balingara biso, Bobby Aïchou, Nengi Azomo na té, na plateau na biso, ya Kapache Télévision, et tout, mamwe, belé na maïs, binoke, Aïchou Aroya. Aroya, en Vanda, Wato, ça l'émission, Azalaki, Azalina Kolwezi. Merci à ma partenaire, Nyoso, Oredezo Flat Hotel, merci à ma Tonyo balingara biso, ba ONG, en tout cas, ba reportage d'Abino, Arcel Azar, là pour Nabino, Boya na Kapache Télévision, ba porte Nabiso pour la sport, et ça vraiment grandement ouverte. Kasi boutique yakapa Aïda kasi na lembi kasi boutique foyer kasi pene na lembi depuis na zozela vraiment foyer fo ya kasi no si akomeli ngaye oui akomeli ma partenaire fo baya vraiment ça yo komi bon les fo baya ya aimé ponda mali ya logo no pesa vert c'est Aïda logo vert et ça là bien Aïboni bien ya mbote na bakapashi nyonso bakapa love vraiment balobi mutatika koseka na défaut tellement seka kitoko nami no pe babone boseka kitoko vraiment nalingaka bino mingi babona bon Saint-Valentin journée na epi l'émission ezaki likambo yo te bakanga na mbanda te gai ngana zana mbanda te mbanda na zana nga makasi ezate ezate Kapache bon Saint-Valentin ngo depuis to bandango ya lobi nde ezali le 14 lobi nde le 14 lobi nde kamshenga na mokilo lobi pena nde lobi penza na eleki na bonane tika boye lobi ba couple ezaka nde boye nayebi te soki bayebi basasa Saint-Valentin soki Saint-Valentin mpe eyebi bango ou bien c'est quoi Saint-Valentin mais ezalaki somo tika boye na stati ya bato nde ata natala stati note elobi nalandela namoni onaka bazalaka mpe boye mais oyo ese bato aza na couple na ete awa mpe aza su na couple lobi totamboli na bato surtout eplace bina nde to miso esali so pasi yako nabelaka miso eza TikTok surtout kuna mama Kapache olala totala surtout ça c'est mon bébé touche pas et comme il c'est Valentin nebisio Blaise Boula nani rolo mo la option njembo oyo pe ça c'est Valentin Blaise Boula et ça njembo c'est Valentin na njembo mon bébé tu dis qu'il doit dire toi batira on la bangote tika boy et ça des chansons on est ça quoi hymne national et le ngakate vraiment va chanter en abiso à Congo boy de biso boti la nuna libaya Blaise Boula lobi zaki somo tika boy na ko somo ba fleur ba moko ba sombaki ba chocolat biso moko de sale non l'amour est ça c'est Valentin Kapache ce n'est pas c'est Valentin ngala lobaka na lobalo moko mariage na bolingo zelo mote ouais bolingo za na musu mariage pese lo musu siko to sa confusion voilà ba pesi au fleur bazaki na yo balingaka yo c'est ça peut-être maman za hors pays c'est ça aza ne azi tante ya koya yo zaka awa ozoko mikokoto balami fufu na pesi to sur la njubu to tie wana batalaka yo yo za mona kwa yonde ozate papa mso boya no poster moi sina mais kwa batu baye moi c'est pas yebio ke ozano elo ya papa so yo mso azali na ba email nete papa so na za email ta kenda ne kuna e pasi mso azabu oui yo zo mona bazota mono bazali yo njoka makasi ezate Kapache mais félicitations na ba postaki bango dommage pe na ba postaki te mais comme il le quoi est-ce que le moi challenge mon bosso va poster tout ce que les tout là ezaka bisoni na ba corps surtout biso ba corps comme ça ba tu mal à l'aise to soirée le côté donc bon moni c'est Valentin le quoi c'est le monde fin du monde et tout non ça journée en fait ça journée ba amour été qui t'a dit ça journée ba amour ba vrai amour pena ba tout ça to lingana bolingo ça chaque jour et ça va c'est Valentin mon ba la personnalité aussi qui oh il y a des points tout ça non l'amour c'est le cœur voilà on peut te donner ça mais ça va c'est ça et c'est rien est-ce que ça na âge moro boy oyo biso mona kinto biso na Afrique to ça que moi si faut ka bala so abalita zetu
wana selo batu nde bamonela yango nzambe tia naisaka batu mutu na mutu aza na teste na ye mutu na mutu aza na don na ye mutu na mutu aza na ndenge nzambe asalela ye calendrier na ye ndenge akosilila eza na mutu mosusu nzambe apesa ye kaka 2 fois bala yako ozali bala ekufi azwi mosusu ekufi azwi yo omona kaka boye nzambe apesa ko da mabota yo oza kaka wana mpona kotondisa kaka mokili sa obala mosusu mpo oza kaka wana oye kotika kaka bato na mokili sala kaka bolamu donc eza te obala te nde elobiki yo na liste alo lokota te mpo bali te non eza destin nzambe apesa yo eza bato mosusu boye azalaka wana ayebi bolingo me azozwa motu te akolinga ndeti biso sutu biso bato ya tv boye eza pasi kapashu mpo kutana mobali oyo vraiment olingi ye mpe alingi yo eza kaka so bobali na ebandeli amoni ezosimba te atiki yo akei tandis que yo okoti déjà na be na ye ozomona donc eza te ke soki obali te nde komona lola te bui soki obali te na mokili nde oza mwasi te eza kaka na age te ekoza mpe oza jeune fille mpe boye basi mosusu bazo tozomona bango na batv na batiktok banini aza na mobali te mpo omona mosu aza nika vierge mais azomibundisa ye moko mosusu azosala makambo na ye azobima ne kitoko na ndenge na ye okomi koenvie nzoko aza te na mobali te mosusu aza na bablessure na ye makasi voilà donc ezaka te so obali te na vie nde oza mwasi te ayi napesi yo bamerci ebele na koyamba invitation na biso ndenge nini baprogramme na yo ya chaîne. Oui, vraiment merci beaucoup Kapachou, vraiment na otikala kozangisa koremercie te grâce na yo vraiment ezomata tout kutu nenga pe na profiter na sabat pour ba déclarer babi ai to message na bar avec Aïda mais dans mon ko mocha bilo mususu to komi kocha parce que chaîne so zo vanda vide mabe voilà ne bande kwa yana biso wazara na chaîne balobi bongo tozo sala bagage ça juste pour na ko sekisa bino mais déjà bon mon bar avec Aïda to tunaona ba norme ndenge zalaka je dépense beaucoup na za na soutien vraiment voilà siko to sala ka bongo to cha bagage wana pona chaîne evanda pamba te pona mona batu bi ba benga ai vraiment bepsi susu bweneni non tozo tourner biso bar avec Aïda donc déjà boto sala kutu 10 épisodes pour tous un avantage la biso pour to sala à 5 donc biso to perdre to dépasser trop mais et aussi ma TV que to coach a film et to coach a kablo ko sexa yo to sala 10 wana po to sala bien bon maintenant timing tu es oui to comme exactement na 15 to comme ce qu'on a 20 OK et ça vraiment bien on a la facilité pe ya batu pe ba ya ko tourner to si batu tout no baki batu tout ba tourner voilà parce que ba ya nga vraiment batiki ngate za so benge penza tele kinanga na oya déjà za pas malamu za batu musu ba ko mona mwana bango so elo mo bien boketo ekoti ba benge ba oya te c'est ça bazali mais nga pena ba ya tout no benga vraiment atota lelo kono ezokende bien eza idée mo bien bazoya naza eloko opesa binote po eloko opesa eleki mingi ezaka merci bon bino na bo changa poa parce que so baby bo changa te vraiment chaîne ekende te et ba vu on a pas to beta te apport na bino na nga ne osala bar avec Aïda. OK na TikTok pe na mona opostara vraiment ebele na page na mona ozara tout ton en live et puis zara yo te to zara na programme bien établi à osala bilo kana nyos. Oui na kuna profiter na pesa merci pe na ba fan na Instagram na comme il y a 3 millions. OK ils a 3 millions hein. Ils a kana su que ils a 3 millions. 3000 voilà 3000 voilà 3 millions de 3000 merci beaucoup amen ça yanga confusion vraiment to comme na 3000 k na grâce na bino na nzambe boza na confiance na ngati lelo vraiment c'est pas facile tozo kende malem na bino voilà na comme na 3000 et tozo mataper na Facebook calamité na Holanda X pechanga Black Line vraiment merci Yaya et merci na TikTok oui na zwakata na nga Kapachou neti nga penda na koma mona ba ko tourner presque chaque jour te pour les misaka moni mutupe comme na chaîne comme pe faut pe ça pe na chaîne et tout ba ya pe bana posono ko ya teka ozimbo na bango faut pe ça pe le meilleur de toi donc comme ce qu'on zo équilibré au sali pe au sali mais vraiment TikTok na zwakata po wana na zongi na ngai action ezate couper ezate ngamo na zo monter na osala sala et na ba sona nga na kata ngami pour na poster na ba page merci tout le monde a so tourner na Tito Tokos batunyo a balobi
comme on est décor décor pe ça va na mbatasia mukwata pe ça va yo mo ezala pe na bato oyebi pe na mutema no ke to tanga bakomona ba to musu basa azua te o ezala no bi ke ata na lembi a pe sanga pasi si baza ok eza bala muntu pena pena zo tokisanga pena do za kwa Cristiano na nani na Messi penza tozo linga so Cristiano ya siko Paris tozo bunda penza do bakuta na siko na Messi po zo loba mama pe o Cristiano ya Paris tozo zelo Cristiano ya Paris ozo chité déjà bakuta na muninga Cameroun sila esa kwa tono c'est l'affaire na fali bakuta ezo simba te tino sai vraiment donc to ça la bongo donc rapena za bateau son za bona scène ba awana lali mais ça bateau so moi bon ils sont qui n'était mais tout ça la caca donc vazali ok aïda toi qui est vraiment bien on a passé Bellevue Kandi va la patronne à la baronne somme en tout cas Bellevue je t'aime beaucoup karama toi bilo wala nyo so mona wana to chom merci en tout cas ba Hollande biso ba biso va commencer la pena moi zoua ote benga idat non benga idat qui ne continue kaka et continue kaka Bellevue mutajera kai non benga mutubo ete mutubo agera kai est-ce qu'il y a un théâtre aux orateurs pour se départager tout le monde va là ça ko casquette ya mutu moko au vendre na casquette wana au sala skonde déjà ngai ba fan ba yebi nga nazala raté que nazo dépendre quand na momi non so botel kuna ba film mususu nazala raté ya VTV pour dire que so tel ba film côté mususu pe nazali donc okanga ndeni déjà ba bimisanga eza mimika be ba bimisanga déjà bandeko mususu déjà bakoma obenganga siko déjà siko bakanginga te ngani na perdre fona za zo bapona sa bongo voilà donc momi akanga mutu te après ça bimisika nga mote ba Ronel Kosi bazawana ba décor ilonga bazawana abisika ida te so kanga se faut kanga pe ba décor faut kanga pe ba Ronel Kosi donc zaka batune balobaka voilà so eloko le bezate baloba o balobana voilà mais ngai vraiment so bomoni ba fini presque ba tu belé na tournaka so na tourner sous penzane na no tourner te ngape na komi na ba engagement ok donc c'est un peu ça merci qu'on les abonnés ba tout sous bazaka na kala ki on peut so bongo pour ça les ka ba gag ba chaîne ba contrat nous allons ka ouais nazana ngo sous penza mingi te parce que moni ba chaîne ngo bazana ne bandeli bayebi biso batito sekisaka tant total biso na moni eloko na aida za na moni eloko da biso bazo biso ka soki eloko za na se ok tangu shani mati bakomota kwa ndako ekwete mesiko ba donc bili bayaki siko zo beti na batu solo pa ba voisin bayaki ko yiba nga zo lela siko ba ma ouais ba kwa ni ba kotela ki yo c'est ça donc ce n'est pas bien déjà tangu ebi que tangu za na nini assez aux yeux bato ba tangu mati neti ba biso to za kana personnage ba gagité na jouer peu ba film voilà pourquoi on nous na gag c'est ça ya on nga ba gag ya bato belé misusu na yaka te pongani na yebi ko jouer non na yaka te pona ba raison musu ya boy ok au mona chaîne mati ba bosani bato ba banela ba on est bandeli tout moi ça la moi passe mais ça ka bien te déjà les bandés temps oza bande kono ozo matape to la sapena atatu on a so mingité mon sati que na benga ta ida pe na film na ko raté film na benga ta na film wala parce que moni biso boto vivre ka na musalo déjà son on jouer sous te et si les carrières comme okitati c'est comme ça parce que son net na elo na ngate on chama ile ngam na perdre c'est un peu ça ok sans polémique to les kaka de makambia Deborah ya Madonna ya Gabriel bon comme on a na théâtre mo ba clash bongo mo ya Gabi boy mo mutu boy est-ce que vous avez un comité de sageté au bavant ça peut-être ba fille au bavant ça bino en cas délicat pour nous prêter bino mais forte pour nous conseiller bino vraiment je sais pas ce qu'ils a je sais pas tous dans ba groupe ming ba NTPC tous dans ba moko je sais pas si ils a la kaka bani yo za côté si moi ngaza pas nga motema pe momo na nani na statut na chaka pembe na vert donc naza motema pembe voilà nga partout dans ba groupe nyoso naza mais elo no loba faut chiza pe ya biso moko pourquoi l'onion surtout to ya no kan internet c'est ça tout ça na tout le bakelo ba Nigeria ba za bien sûr il y a Gabi à sa grande sœur il y a ma sœur Karine s'il y a un problème diable à côté à place likamboza à côté à place fait ezate peut-être au loba qui te Karine ya mado ma sœur
ya Gabi c'est ta soeur. Peu importe alobaki, peu importe yo lobaki. Oyebinda kwa Gabi, oyebinda kwa Karine. Bolukani, osololi. Pe emsusu batu pe ba yo sutuka. Oh, bazana ba problème. Oui, ngai ça va te koyeba koloba mingi eza koyeba oloba. C'est ça. Non. Et là surtout il y a na TVT, na TVT, na réseaux sociaux. Donc nga na zo belo koloba na kati wana ti. Et là on senga kaka boza famille. Et là to Lucas eza kimia. Ouais. Pour te yoga qui y a Gabia Bella qui et tout. Je sais pas si c'est vrai, elle était malade. Mais peut-être comme ça na Bella qui pourrait ça qui n'a pas non so bo Luka naki bo silisi yango. C'est tout. Mutako fa ça te pas mutu pas le baté que non. Ngane boy. Ya Gabia bani théâtre peut-être que boso ya nan. Par contre que Aza aîné na yo. Tu peux aussi t'excuser en fait. On s'excuser. Et les qui n'ont pas la mienne. Ya Gabi baba dès qu'il n'a pas son nom mabe limbi sanga na yana. Et si et ça quand des photos on a TV, tout est bisabatu, ba porte peso fungwa mama kamezo salama, ce n'est pas bien. Tout ça ba moment oyo, makame comme belé kapachu. Mon qui laisse beba na makasi. Et c'est beba. Biso bana le lo. Biso to ça n'impolitesse mo ba baka biso ba tongo. Au degré. Donc capable nako manquer mon respect nazo yebate que faut tu t'aimer bala ngopi ba osakisa biso. Voilà. Au moins na bibi na mobile moi ça na acha papa na. Na moi quoi ngala papa na tuko moi c'est voilà. Ça mon akapache. Donc faut to yebaka ata respect za la sous-souté mais ko yebaka que un jour puis na comme na âge ya Gabi Azana. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci Aïto, continuez to qui est vraiment bien. Est-ce que libala et salama kaka pour nous compter les amours jour que ah le mobile dans la piscine tendresse est-ce que ba doute peut la carte bolingo ezala bien to soko lingi mutu fo linga eka normalement tozo mission na moi 4 Saint-Valentin. Saint-Valentin. Déjà bolingo déjà ce que ça nyo surtout ozo lukana ezana 4. Déjà ce qui mobile bien moi si alinga kayo. Osana pour sa tendresse, osana pour sa te au senti que osa aimé. Parce que bolingo déjà zo ça nyo surtout au. Ce qui ndé osana ngote. Mwana siki bolingo jate comment azana bolingo mobali a epsanga ta maloba ya malamu te koza pola ti bien bozo epsata moi si na ote ou bien moi si mobali azola ta boye tout ça chérie bon so che ona o salo bien bébé ngalinga sola ti okati nini eza moni ba benga ba comprimé comprimé oui ba comprimé wana ozo melisa mobali no tongo poko basa lelo yesaka bon so imbongo ne ah chérie laisse-moi te descendre moni kabelo mona kina zuri bona tout donc ça bate on soit kabelo ça aussi ouais et ça libali musuka kama libali suba senga oh j'ai envie de toi ça kaka et ça la soute biso basi biso moko to koma o mona ka boza no mba basi ngala comme ça ngala senga oh bébé j'ai envie de toi et ça kaka na kilelo quand on s'en va bien fait mon père il faut ça la moi si va bien fait biso basi to nga ba bien fait somo ozo senga nga ata kabelo asi ata senga bien fait ça te mo senga donc menga la kapela kuna liangulu mafuta na leki diarale osenga makasa ko peso esaki kuna elo nyo selinga somo tolinga ka omwe ba dusubo ka balinga ka lelo mbala mo balek na tete ukami tolinga kamba upani ka ju mo senga ba bien fait na tele na okiona musikate na soka na dongo local kwa dongo c'est comme ça bolinga ça naturel bolinga ba force angote okoma mobile no po o pese ba comprimé okomi ko location ne bande to saka ndeni okomo zongi ça surtout ba aussi ba kota ndaka bala bango ba mo akaba mama o kote li bala devoir monsieur zakat ko kasete soko koti kuna o poti li bosani brale esiki tala o moi comment la Beyoncé Gezi na Rihanna copinote Azizeni Rihanna beningabi mona ni na posé na bengi rebo na bi mama yo za karibia qui sont ça mona Rihanna reba longoli kama na ni mapende rebo na lukase mwamba mama na tose mwamba mabu yanga mabu mupe somo kama libu na mama msuto amba che rebo ba ko zo ba zemi na ba ko chona mama poni ko kase je ma rebo j'ai maison joie boy innocent innocent bimisa rebo la kashna nebisio abimisa rebo la chasser innocent banja mwana na kotike boyete faut mbuma innocent bundi makasi
ngai no sabenga ngaolela nani ina slimi sanga lo baka nakoka tenga sentiment bakata musisa pardon bisa ino sabengi ngawa basiri rebo azo petise mutu nese monani koke musika te doda peta so de mouton 14 février baleli ton azalaka na tango zalaka okomi esa donc nazaki au pays kapashi nazali na ngumbi ya shi quand il est là je m'avais fêté oui merci maman Fifi Masuka vraiment ba maman bofo bajala maman Fifi Masuka Tikaboy ah non moi je suis na mutema bon Tikaboy écoute singa bina le 14 février oh c'est Valentin c'est Valentin oyate kama nanga sawa na c'est maman qui sasa makambebele na mona pe et puis que maman Denise njaba pambole Tikaboy là où il y a l'amour alors Sonia bah bien fait c'est ça Fati président de la République alinge kaka le 14 février tango zo pesa ka mama Denise ma frère maman akotisa na bundi là bana Congo habibi tu peux au moins de resserrer le frère papa natika ka lelo yanga mon bafu eza mon siko que c'est ça c'est pas là c'est ça ozomona que maman bundi pour na présidence. C'est ça, c'est pas la tête. Merci beaucoup, maman Denise. Merci beaucoup, vraiment. Et ça, les bien. Nazaki na kolezi. Vraiment, merci. Ma qui t'a dans mon sisi, papa bio. A suivi en charge. Il y a Fifi, hein? Il y a Fifi. Non, tu l'as Fifi dans le journal. Il y a Fifi 11 ans, 12 ans, la bête à l'isolo. Il y a Fifi, maman, l'amour. Vraiment, ça, il y a mon côté au Timusika. Ouais. Moni. Faut que je sois bateau bandi na bone bande to oko zo pe bateau bandi na bone likolo mais tala ningi pe bateau za kina bone bande moni ya Fifi ayebi ngai to yebani ya moni bar avec Aïda toujours que non elongo na Fifi ngala lingani ko travailler na ibali ke basi voilà c'est ça to ça qui wana na bokasi ya nani papa Mike tanda mosisi bio bazaki na Rami Landu Rami alobi ah pona nini te bosa baki anniversaire na ye et tout voilà asebla na ai ça bati balinga bati su balinga biso na bolingwa solo ozokanga ai na linga ko banda to yebana bien fait o malaki ah kapachi ça va ozolinga nga me nazomona eloko te vraiment na ke kolwezi kapachi to na zongi na benga yaya limbisanga yaya vraiment fona peso ke kish dobo za na bar non on peut ça le noter comme un te fona pesa kapachi vraiment kolwezi limbisa kapashi famille bayaki wana biso famille batela ka biso tozala ki wana boye famille basengi sengi mais banque pe yambaki biso totiki moi quelque chose on sait jamais vraiment merci yaya pour musala oyo kapashi bakoloba tomona kona bisi naza carte naza carte tomona kona plisida tomona kona juri tomona kapa madame Agnès Obey manjaka et dernier express bazali ok ozomona tango kobele komi kapacho c'est ça lukelanga bengelanga makasi yango tozobunda succès ezame réussite eza makasi te mais tozozwaka vraiment kolwezi esololaki merci Serge Musululu aza lokola naloba nani aza lokola saisa ya kolwezi ok ah non c'est un gars bien Serge Musululu eza bato mosusu baartiste mosusu kapacho bango babengi sur na mboka na bango mokomi ennemi ebele voilà ebele wana lobaka succès non ça on passe na ebisio tandis que nebisaka bato mutu na mutu aza na dona ye mutu na mutu aza bafane donoko likuwa ai yatia mutu na se nakotia nzamba ko natie mais oko remplacer nga te c'est ça dona nga eza ya yo te donc tokendaki Serge Musululu azwi na charge kutu na minute ya moke nazozonga tokota tosala pibi ya nini flat hotel totangaki kombo kuna ekimaki tokota tosala nini ya parfait tosala na biso a marqué nga pa biso na binanga entre les 25 les 27 torobunda ozonga suko lezi nabi et ça va bien nzamba azwa lokumu nazwi nanu ba occasion kokende bapoto te banini te mais déjà ntango nazobima complexe ezamba te mpona mata avion complexe eza te nasala pipi kaka na avion voilà
wana. Lokasa ya mbongo. Banyanga. Banyanga. Vraiment, wana namoni Rachel top modèle, RH top modèle. Vraiment, Barbara. Moi, je suis un RH top modèle à Zandoki. Au moins, il y a ça, mais on a l'attaque, on a la jeans. Il y a ko jouer qui n'a ngai Rachel top modèle abi. Azana mode, azana mode. Nana nini, na 24. Na mode déjà. Des fois, des longs jambes. Nebsa, abi ayi. Oza fi moko bozanga complexe. Abiso oza na posa kolata. Ngana senga la te kapashi. Bien. Ngana senga ba ya te na bando ya na na te. So na posa lokabi ya na sepe. Bas ya bozwa. Rachel top modèle nzamba pambolo azwinga en charge na 2022. Bien. Ntamesa ba tembo ya moko. Agnès Coiffure, Moutazor et Longa est en charge. Ok, Madame Agnès Coiffure. Ça va jouer sur bête à tout capacité. Et ça côté ni. Ah ça quand on a Willery, ah on a Niangwe. Non, ok. Place on a ça. Vraiment capacité. Bon Zurikas. Zuri Azali. Zuri Azali. Pas de salon, Pas ça quoi ce qui va. L'hypnose. L'hypnose c'est ça. Mama Gisela biloko pesa mana ya sekeseke bachata ya ezwa esale bien wana oseka Serge Musulu sina bwaki otro car espoir service oza na poso yekola kokumba mutuka vraiment ngala zala ngana Beatrice eza côté ni ka na boulevard awa omoni so oza na Oliver OK na moni en face car ou bien nini Sinel station izali direction générale ya Sinel bakanga mina car espace eza wana surtout biso basi boy moi voler ça ka biso bio zo caresser ça et ça la bien Maman Patience Malonga mutazwanga en charge na 2010 donc abanda na 2021 to continue na 2022 omona ba fode te ba tianga ezwaka wana asomenga kiko donc on gande 20 ans te mais asomenga kiko mais asomenga kiko vraiment bi ai Zwakiko vraiment nazali na oya Rihanna mususu wana boy habite keno na kiko merci beaucoup Maman Patience. Merci le boss Jackson Mouya Aigle Blanc. Vraiment, il y a une coach à ba film na le collège 7. Ba film surtout Aya Komaka. Vraiment me taper ça chance na opportunité. Ya oyebe écriture nanga et ça boss Jackson Mouya ainsi que Barik vraiment Barik inde au travail naye. Ba fana ba zo tunanga ai depuis zogo l'invité. Na olamba kala mingi était vraiment ba ne kotala na nous pe. Déjà température ndio makamazo kende. Na pesi mote na Nana Biladi vraiment moi na moi sur azana motema malamu apesi ngai na nini Diamond collection parfum Nana Biladi apesi ngai Madame Cathy ya zawana na place yango za suni awa côté ni na Forest Comté na mboka ngoni awa na GB diplomate Mama zawana donc soza j'ai diplomate omuna mama Mike Tande sina bakio Thierry Gamboudi top Congo FM mon vieux nazo c'est la kaka obi Thierry Gamboudi sur le téléphone amuna ka top Congo merci beaucoup mon vieux na moni sunani merci madame Xi Péchang na ngombe madame Xi Péchang Blackland 1 million d'abonnés 1 million la comme intelligent 1 million d'abonnés ça s'est fait c'est vraiment bon qui joue à Saint-Valentin il a l'exception robe beau oh non moi il quand tu es belle c'est non en fait aussi de toi ici tu es jolie oh non c'est chiant d'après si moi tu l'as la maman Mimi Kabea merci beaucoup maman Mimi merci beaucoup na Fanny Massoudi Rachel Zongaki merci maman chérie belle vie Candila patronne à la baronne vraiment maman balobi voyez penda na la pour moi malamu belle nako la sasuli bakanyinga ka oui merci beaucoup vraiment suki bakanyinga oh eza lox akanyinga kitoko merci kapassion Madame Lily lox akanyinga bien ba c'est président Fati azana suki il tabando kangai tamba swani oh ba big presse on fait son moto ana ça pèse na mokile bebi pardon pesa mati pesa mati pardon
Vraiment, en plus, c'est une invitation. Maman Olive Abengsenga. Ok. Nalbumbiashi. Merci, maman Olive. Olive Milembe Kabila Kabongi. Merci beaucoup. Maman Senga, Nini Frash et Otren. Oui, Otren Obafoué na Lubumbashi. Hypnose. Yangwana Hypnose. Hypnose na yoki somo. Ezozwa. Na kina Lubumbashi adresse iskonde ebunsenga. Bien benga ki grâce. Asala pe kuna chiwana na la service. Beb senga na service vraiment bateau na servi. Diega na manke bino. Okokanga. Osunan. Bon, Madame Chimène. Madame, Chimène Zema, Mercedes. Vraiment, Mercedes, Madame Chimène Zema. Zama charge, nazoya naza pour ça na Lubumbashi, na hypnose. Chambre 26. Na chambre 26. Pour moni bassin na Nzambe. Babi on babenga hypnose. Na chambre 26. Bon nazanga. Nazanga. Kapashu. On a papa te la nina poto. Papa venga. Oh ma fille ça. Puis ce modèle va chambre 26 ça déjà produit maison. Ça va. Chambre 26. Na Benoît. Frère Benoît donc. Frère Benoît faut la tarabilamba c'est important. Vraiment bon, ça va prophétie, ça n'est prophétie on ne sait jamais. Merci Aïda, merci en tout cas. Actualité Zanini et puis mon gentil d'avoir balancé. Oui, merci vraiment. Actualité nanga eza na bon consommer bar avec Aïda, tout ça 50. So inzamba pesinga makasi kozanga kaka pashi. Pour ça que ça la musala les gens me soutiennent. Ba te beto singa ba soutien ba ko soutenir bilo misusu. C'est ça. Et là quand je sais que bo seka mwana mukia osha makambo zo mwana na me. Ne so pas mutape 500 fois oyo. Faut 1600 oyo et mata yo penza. On dit que Kolosi bato okaba. Oui. Vraiment non Kolosi en tout cas fin. Nenga na boss na boss na ngai Kuti. Boss Kuti, vraiment honorable Kuti. Merci beaucoup, boss. Vraiment, quand tu as qui repère sa musicien héritier, mon tout. Ok. Voilà. Bah donc, vous ça la banque, vous ça la biche. Tout ça pour ça la caméra, tout ça pour ça la lumière, tout ça. Vraiment, vous n'aurez jamais mené. Non, pour le bal sous mingité. Non, na bottité, non, je vais mingité. Non, publier j'aime nanga. C'est ça. Non, ça concurrence, mais ah, je sais que ne pas dans n'importe quoi. Il va les lettres na pousse à ta. Il va la malonga pour que ça passe. Merci à l'objet directement donc. Libali pasi donc so lena bota na luki ata mwana mama Olive ata nani oza sape age mona comme jasuna ni bébé na bisuna junior na saba kuna bébé lukanga na kota ta famille présidentielle la dieu bon so da côte ngaba kila mama Olive ta ma deni sinya kero oza ta mama sinya kero même ça moi toi Junior, il n'y a qu'à merci Aïda d'être passé na sepeli makasi. Merci Kapachou. Merci na bafani surtout balinga biso et merci na Kapachou. Moni faut que ça na bateau l'amour vrai. Voilà. Ngala linga ba vrai sans intérêt. Sans intérêt. Sans parti. C'est ça. De bolingo c'est ça l'amour. Ngala linga ya mona ngana karama na batu nyonso tu mena za na batu na particulière. Très important. C'est important. Mutu so toko panjele mini. Komekate ko sekeza bolingo. Yo nesa kama nanga saya. Nesa saya. Yeba mutu ni osana, c'est important. Ko sekeza bolingo. Nem so capable. Eza batebele na za bolingo abatu. Ato pesi conseil. Batu bako obuna kalena batu. Mais le quoi ça mutu abatu? C'est ça. Tolinga ko kabo. Mais yo moko conscience. Conscience. Na puberté ça. Voilà. Là on a ça pour ça ba français mingité pour mikolo c'est na nous yo ko la Swahili. Na senti na ba Swahili. Senti na ba Swahili bien muluba. Ba Kongo na linga mingité pour ba kabila basi mingi. Merci Aïda, rappelle ça ma page non. Oui. Na TikTok comment? Na TikTok c'est la Aïda Capilas. Okay. Voilà.
nazoki déjà 4000 et quelques. Na Instagram Aïda Gladys officiel. OK. 01. Facebook pe Aïda Gladys officiel 01. Na mone batu boti nga Twitter. Twitter. Naza Twitter ti. S'il te plaît, mon dossier ka Twitter na yebio. Ngala si to kabona kala. Et quand les gens moulage. Au moins il y a comme 3 millions. Mais to kabona kala. Twitter ya ngati. Pour la moi to ita to mono. Baba bibia na baba za kuna. Bayo kanga kuna Aïda za Twitter. Naza Twitter ti. OK. Merci Aïda, merci d'avoir venu sur la division. Na pesi Jésus diembote. Na loti papa bisenga mwana nga kota na profondeur dukanga. Papa Jésus die na pesi yomote na ba ange gardien, na ba ange ba archange et na pesi na Adam na Ève. Mbote hein. Mbote. Parce que pesi ma marité. Ma mari te discuter jouer ma kasi chose façon d'andela. Quand parce que il faut na cette émission on a démentir ba. Ya solo. O mani ma Marie alimbisa. Ma Marie alimbisa. O mani kam o Adam na Ève. Ngala si ba tuke mi bali nje baza boy. Eza dona bango pe natik na bango bazaka ba infidèle. Bat ba chenga tembe na lobi. Marie nani Ève. Ada tikaki Ève akie. Place ke denga na to yebi. To yebite. Mbaba nani aye nyoka aye aye ko konsa nani Eva apa nyoka seni ake ada seni eza baje adana nyoka tu te marches pas il faut savoir mon a démenti baba merci c'est grave hein comment nyoka loba boy te azana shida mama kama ba shida oyo mali ba fama ya ndako bako bako pona ba so mwasi na zini mo ba ya zini kam banda akoma mono normal poni yo zela mwasina nzambe sa kote place totika mama yemo yo amonika elo mo ileki ada asali ka zua atiki f ake mama nyoka seni aye tam nyoka ke apa seni aye ya ba chena mo. Merci moi c'est merci beaucoup Kapachou. Voilà na biso beaucoup de Aïda to cha numéro na on a besoin de publicité sport on a besoin de soutenir Aïda à sortir pendant qu'elle avec un Kapachou na liba soutien ba tolo kwa ba Kapachou kaza libele kotika ba soutien na wala ngaya Kapachou c'est important. Merci en tout cas merci beaucoup la division merci à Mireille Moukeba merci Jackie Kapache sans bon merci à Ronde Swalinga biso en tout cas pour soutenir Aïda et ça la biso vraiment bien kasi boutique va venir sur Balinga biso Nzambe apambola bino pe mamota na bino bye Ah oui, lelo na Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études pona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino agence de voyage Eric Travel ememeli bino ba bourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oza na $1900 tosaeli ba dépense nyonso ba démarche nyonso tosaeli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti siko na Chypre
donc famille d'accueil eza mobimba toyambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso bino ba étudiant bino ba nyonso bosilisi bozui diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basibe café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosali au passeport ou etikali ozopesa yango maleme surtout bino pe bato boreba kobeta développerie donc boya déjà kodefa passeport pour profiter na ba offre oyo donc toza wana pona ko servir bino okanisi esili ba bourse d'études ezali pe pona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel et kopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement, pe orientation pour na bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle les KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo eswami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel. Voyager na facilité polobi na yo eleka lelo. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous Cynthia Kapash Autiko Sukola apakola kaba gamme de beauté ya Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango gamme oyo ata bébé ya apakola ngo olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te biso ta mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo
acné sérum oil eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta ngolo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommandé bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à Malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti na beaucoup na poso na beba te posepela na poso na likolo na tingani ka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté.